Chers compatriotes, mbote na bino partout où bozali. Tika nzambe apambola bino. Nazongi lisusu pona kolobela ba patriotes congolais et surtout bandeko na biso ya baluba o bazo comprendre te. Situation eza ya kobeba makasi ya makasi. Ba vérité e bandiko bima ebele concernant Tshilombo. Bandeko baluba na kebisaka bino. Tango Tshilombo na passation de pouvoir. Makambo o elekaki bomonaki yango et puis j'ai interpellé Tshilombo et sa famille. Nalobaki bosala nyonso ngai tokutana Tshilombo parce que na moni biloko batie na nzoto. Eza biloko moko malamu te. Alors soko aye biloko wana obwaka on libanda. Mais le kolo naza pasteur mu Congo et pas ya baluba tribaliste dans le kolo ba préféré ba benga ba pasteur ya baluba. Or avant même to koma na 2018 entre 2016 na 2007 na lobaka à haute voix que Muluba a koki kozala musala na nzambe te vu ba condition biblique. Donc a koki kozala vraiment musala na nzambe te. D'où Tshilombo ba pasteur ya bengisaki basaki ba position de main bazaki ba aventurier. Na lobi bien que bazaki ba aventurier. Parce que biloko nga na monaki na nzoto Tshilombo bango ba monaki yango te. Soki ba monaki yango balinga ko sala imposition de main biloko wana nga okende. Mais dans les cas d'espèce biloko wana kenda te biloko wana ko faire souffrir Tshilombo ti lelo. Bandeko na koloba bino moins de 10 minutes. Le reste bokolanda ndeko na biso to kulutu na biso kulutu na ngai ya Muluba akoloba ayebisa bino ndenge nini Tshilombo il faut maman Marthe à reprendre le plus vite que possible. S'il faut famine et récupérer basolola et vous allez le malam. Bandeko ezo pesanga pasi pour bandeko na baluba bazana retard ya compréhension bazana retard ya komona. Tshilombo bamemai musika. Tshilombo basalisa biloko moko oyo ezali ke faut rendre zoba. Oyo bino bozomona actuellement ce n'est plus Tshilombo o bino boyebaki eza démon. Nyonso wana nani azobebisa Tshilombo eza kamere. Ndeko nanga Muluba, ndeko nanga patriote. Soko lingi mboka na yo. Kota na ba video nanga banda ya décembre 2018 ti lelo botalaka ona lobila politique botalaka ona lobila Tshilombo na lobatu na loba même que si dans votre église le pasteur et Muluba sortez vite, vous êtes en face de mendiant, un aventurier. Muluba koza musala nzambe te. Ngai o tango naza koloba yango nazo chama na monoko te. Nazo loba ndenge makambo ya Bible ezaleli. Mais na tango akala na yebisaka bino ke soki mukongo atelemi avant 65 so mukongo atelemi bani koloba mundele alandaka mukongo wana ayeba alingi koloba nini. Parce que yebiki mukongo aloba pa mpamba te. Et na rappela ki yango Tshilombo na famille na ye. Na biloko na ngaza mukongo na telemi, c'est du sérieux. Mais baboyi koyoka parce que bayebi histoire te. Na bibisaka vidéo moko bandeko nanga na lobaka pourquoi Tshilombo avandisi Lyon na kati ya bureau. Pourquoi Tshilombo azo travailler na Lyon na kati ya bureau. Esili na kebisaki esili na bimisi vidéo mosusu na lobi caméra c'est un serpent à 17 têtes. Nazo ko interpeller toujours Tshilombo bandeko nanga yi baluba balingi Tshilombo te. Nga na lingi Tshilombo kolika baluba. Nazo bisono vérité.
parce que na lobeli Chilombo trop ye na famille na ye. Na lobaki mususu Chilombo afandi likolo ya moto. Na misali sou video musu ndengwana. Chilombo avandi likolo ya moto. Bande kuna ngai Chilombo azokende vers liwa. Soki bande kuna ye bakotele mati. Parce que Chilombo na niveau azana ngo akoko suko renoncer te. Parce que azo comprendre rien. Au départ Chilombo alobaki naza envoûté. Alors il fallait bino baluba la parole wana qu'est-ce qu'on attend par envoûtement. Bolinga kité et je n'ai jamais été contacté parce que naza Congo. Nalobeli bino lisusu. Soki boko délivrer Chilombo. Ba aventurien ba mukuna, ba walesa, ba mutombo. Et le reste, ce n'est pas la peine qu'il y ait une délivrance parce que va monter. Bible même sur la Marc 3, 23, bien 24. Satan peut-il chasser Satan? Bota na Marc 3, 23, 24. Jésus-Christ a Satan peut-il chasser Satan? Ba walesa, ba mutombo, ce sont des satanistes. Nanzoto ya Chilombo, biloko ya ba petit frère na bango na kati. Mais ba chasser ndeni. Nous avons un verset biblique parce que les lots et zamokolo oyo batbaza ba réveillon biso pe na 23h ngana ba disciple nga tozana ba prière. Donc moi na me mabino penza musika na ba verset zate mais on appelle ce verset moko clé. Marc 3 23 à 24. Satan peut-il chasser Satan? Alors si Satan chasse Satan, c'est que le royaume du diable est divisé. Or Jésus nous dit que le royaume du diable est uni au mal. C'est un royaume uni. Biso ba chrétien mtoyo kana raté mais bango c'est un royaume uni. Soko zo bala moi c'est un document mama no ayebi ke moi so za un document mama no za un document yebi sa yote. Akotika yo parce que zo mona ko sala affaire mo madame. Alors bande kuna ngai sataniste walesa. Sataniste walesa après passation de pouvoir à Chilombo o elikaki wale sabomba ke lomote attaque sataniste amoni na monde na bango habité Chilombo na deza fois bomaye sataniste mukuna muningane muluba a intervenir alubi mais jamais afinga wale sarandenge moke aza débutant alubi aza débutant. Alors lelo yo tomoni na ba parole ya professeur balobi nani sataniste mukuna abani ko changer elobeli abani ko banga siko ke makambo wale salobaka amoni neti ngo kokisama ba vérité oyeza nango amoni ke no ça ne va pas yango no monaka ba sans rival ba to belé ya baluba babani ko loba loba parce que vérité c'est comme na mutu na bango ke Chilombo akenda place moko eza très dangereux. Bande ko na boyo kanga bien. Bolandaka ba vidéo ona sina loba. Na loba boye. Soki mabe ekoyela Chilombo c'est caméra. Soki liwa brusquement ekoyela Chilombo c'est caméra. Boyo ka ona zo loba na za pasteur mu Congo. Oyo nyonso Chilombo akomona to amona na vie na ye to basala ye bokende pa mususu te c'est caméra. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. O ngazo loba ngaza ndeko na binote. Ngaza passer na Congo. Oyo akoyokela ngai te biloko ebele na sina loba bokoyoka ngo lelo awa. Bande ko nga bato ebele babengi nga po batini nga vidéo yango vidéo na sena zo yango ça fait na 3 ou 4 jours nazo linga ko lekisa ngote mais bato babandi ko benga nga ba mi pasteur makambo lobaka oza prophète pasteur makambo ngam naza prophète tenga za pasteur babitala makambo ngo yango yo obenga Chilombo o délivrer ye est-ce que pasteur lere ko délivrer li susute bato boni babenga so tali WhatsApp nanga o mona ba kaka ba vidéo wana zo ilanga la nyos yamona bandeko na ngai ba oyo ba vidéo nga na salaka
baluba bayini ngai basi ya baluba na bana kopela na bango balinga nga susu te mpo nazoloba ndenge bozosala Tshilombo. Ezala mibali mosusu babala baluba babenga nga susu te mpo bapesanga mbote parce que nazoloba vérité. Me ndeko na ngai kala te bokomona ba vraie vérité. Ekozala soni mpo na yo moto okimanga ozongela ngai. Me nakosenga na yo lokola okimanga libela mpo ozongela ngai pe te. Me ndeko na ngai yebaka ka de réussite kozongela ngai pe te. Parce que yo kiminga ntango naza dans la vérité. Yo lobi abiso za baluba to naza na mwasa moluba to naza mobala moluba yo lisusu te. Ndeko na ngai nalobaka ngo lere nyonso ke bapaster neti ngai toza ebele te na France ou bien na Europe. Soki nga nalobi na yo ke moto oyo aza mosala ya Nzambe te yo kodiscute mpo oyebi te. Mais soki oyoki nga nalobi ke oyo aza mosala ya Nzambe te aza mosala ya Nzambe te. Naza na mama moko autaki mosika babebisaki elongi. Soki otala elongi na ye babutu ebimi ebele bakomi ebele. Mama wana azwaki avion aye kotala ngai. Ntango aye kotala ngai na bioma nini natala elongi ne bonga mama komi bondeli nini abi na comprendre te. Atie biloko ebele ndenge na ndenge eloko te. Nasamelaki moins de 3 minutes même moins de 2 minutes nasali imposition de main. Nayebise ke olala ntango nalala lamuki ata kitata biloko nyonso na nelongi eza suste ata moko eza suste azo ngani nazoloba we me natanga akombo te. Alors ntango nalobaki ke Tshilombo aya mbango tokutana na Bruxelles soki Tshilombo ayaki nde bino baluba nde bozala kosepela. Me bandeko na nga lere eleki namoni na atyela bino eloko yango bolanda yango vraiment na bokebi nyonso. La crise belgo-zaïroise entre Mobutu et les rois de Belge. Donc j'ai effectué plusieurs missions à Washington, à New York, à Ottawa, à Québec. Et chaque fois que j'arrivais à Washington, Tshimanga venait me prendre avant que j'entre au département d'État. Je prenais certains conseils chez lui et je faisais tout. Des fois, je lui dis non, je ne t'amène pas au département d'État, il faut que j'entre en Gamoko. Et quand je sors, vous viendrez me prendre à l'hôtel et puis je vous dirai quoi. Et des fois, on allait dans son petit bureau, des fois avec mon épouse. Et mon bébé à l'époque, qui est aujourd'hui journaliste, est marié. Il était bébé, mais je l'amenais des fois à Washington avec sa maman. Et on allait dans le petit bureau de Tshimanga, Mundela, Gilbert. Et on traitait beaucoup de choses avant que j'entre au département d'État. Donc, paix à son âme, ça me fait mal au cœur que les Tutsis ont ciblé sur un grand des Congolais. Gilbert était quelqu'un qui avait des entrées aux États-Unis. Vous avez vu les tweets de l'ambassadeur américain tout à l'heure là. Gilbert connaissait très bien les entrées des Rouberois parce que le bastion des Tutsis de Washington, c'est géré par Rouberois. Et voilà, ces gens se sont arrangés pour aller tuer Gilbert Tshimanga Mundela là où ils avaient fait leur deal, leur faux deal là. C'est Nairobi. Vous vous souvenez de Genève, après Genève, Kamere a pris Fachi qui venait de faire une déclaration. Le changement passe par Martin Fayoul. La nuit, Tshilombo n'a pas dormi, on lui a fait dire tout, on l'a amené vite à Nairobi. C'est là où on a fait le deal. De Nairobi, ils sont entrés à Kigali nuitamment, ils ont fait des histoires et Nairobi était leur centre. Et quand Tshilombo a pris le pouvoir, il y a eu un seul président à Kinshasa, c'est le président kenyan. Aujourd'hui, Tshimanga Mundela, l'œil des Américains autour de Tshilombo tombe où ça? À Nairobi, ça doit vous dire quelque chose. Il faisait quoi là-bas? Il n'y a que Dieu qui le sait. Paix à son âme, nous avons perdu un grand homme. Avant qu'il soit conseiller de Tshilombo, il est quand même notre frère, notre compagnon. Et j'ai des larmes aux yeux d'entendre que Tshimanga Mundela va mourir après autant d'années aux États-Unis, à Washington, avec toutes ces entrées qu'il avait à Washington. Tshimanga Mundela va mourir où ça? À Nairobi, le lieu de crime contre le Congo. C'est là le bastion de Tutsi Power, c'est Nairobi. S'ils ne sont pas à Washington, ils sont à Nairobi ou à Kigali ou à Kampala. Mais Nairobi, c'est leur nid.
Alors ils ont compris qu'il faut cibler ce monsieur-là. On ne l'a pas eu dans l'avion Antonov, mais maintenant nous devons le tuer ici. Parce que lui, les sanctions, pas sanctions américaines, Chimanga le savait. Il faut lire le tweet de l'ambassadeur américain qui est sur mon mur Facebook. Il a tout dit dans ce tweet-là. Et les tous l'ont ciblé pour laisser Chilombo seul. Baza Kobanga, Matusi ça veut dire Kamere, Ruberwa, Kabila, Kagame, de Nyarugabo, tout le monde a ciblé Chimanga Mundel. Ils l'ont tué. Mais ils veulent garder notre pays sans nous. Aujourd'hui, je viens vous parler de Chilombo, le fils d'Etienne Tshisekedi, devenu président du Congo par les deals de Nairobi, les deals de Kamere et de Tutsi. J'ai suivi Maman Mungala, une combattante de France, hier. J'ai suivi plusieurs fois certains compatriotes. Et j'ai suivi la déclaration de Kabound qui disait Bakonagé. Il a réuni à un certain moment les combattants, il y a eu des pestes. Alors, il Bakonagé. Mais la nuit, il a été convoqué na Kingagati, rapidement amené à Kigali, et il est revenu, ce n'est plus le même Kabound, déplumé. Mais Kabound a Kendaki na Kigali, na Kabound a zongi lelo, votale ya malambo komona que quelque chose a changé. C'est plus la même personne. Mais na Kigali, balakisa qui est vidéo. Kagame lobi, ah bon, yo oza koloba ke tokonage, bino est-ce que vous gagnez l'élection? Vous évitez ce que nous avons, ce que Chilombo a signé. Il y a des choses que toi, Kabound, tu ne connais même pas. Miloko Chilombo a sala. Yo yebi yango nyonso. Miloko oyo to pes, to salaka na ye po to pes de loko oyo. Yo yebi yango. Zela. Balakisi vidéo moko. Balakisi Kabound vidéo par Kagame. Vidéo wana Chilombo est nu. Ba cérémonie nyonso basalaka ye. Bazalaki ko filmer yango. Balakisi Chilombo nu. Baza ko sala ba cérémonie. Baza ko zoyer na se ya sexe na ye, baza ko tirer ba biloko. Na mutu na ye baza ko tirer ba suki, baza ko zwa manzaka, pe baza ko sala ba cérémonie avant ba pesa ye pouvoir ou ba pesa ki era ba tous. Ba simbise pouvoir wana. A s'engager na makambo mingi, ba kotise na makambo mingi. Donc biloko nyonso wana c'est l'occultisme ya batusi pour ba dominer mboka na biso. Maman wana ye ko révéler makambo wana oyo ngai na yebaki déjà avant. Mais comme je ne crois pas à l'occultisme, nazaki toujours koloba non. Lelo Nzambe ayebisi ngai na solo na bana ya Congo. Kabound ayebi makambo oyo. Banda aye aza koloba lisusu te. Banda aye bokomona que Kabound a changé complètement. Il est même devenu une autre personne. Donc, Batu Oyo, bakotisi Chilombo, na occultisme, Oyo c'est que Chilombo azali moumbo. Donc, le Chilombo que nous avions, fils de Tshisekedi qui disait, Batu Oyo, bazali Batu si Rwandais. Chilombo qui disait, Oyo toko bengana bango. Chilombo qui disait, non, nous avons les soucis du peuple. Chilombo qui disait des choses pendant qu'il était avec nous. Chilombo c'est mon enfant. Chilombo za mwana Tshisekedi, nga nazali lokola ndeko ya Tshisekedi. J'ai tourné le monde entier na kombo ya Tshisekedi. J'espère que Maman Martha za koyoka ngai leur naza koloba oyo. La lingi ke soki muto za pembeni na ye atele nini vid nani Facebook Maman Martha yoka ngai parce que il faut ka aider biso to sauver Chilombo. Batu ba bengi ngai mingi yo yebi famille ya Tshisekedi. Yo ozali comme ozali lokola tata leki ya Chilombo. Solola na Chilombo, j'ai dit Chilombo, je ne peux pas lui parler à moins que ye moko abenga ngai. Solola na baluba oyo bazali pembeni na ye, bazwaye bakende na kabeka mwanga. Ça c'est la semaine passée. Maman na ye azwaye, akende na kabeka mwanga bakende ko travailler ye. Mwana wana ce n'est plus lui.
bato mingi baza kobenga ngai solola na bango yo za ndeko na bango lungula makambo nyonso ya politique. J'espère que maman Marthe akolanda ngai maintenant là. Il faut alanda ngai na direct. Parce que ye ayebi ce qui s'est passé aza mukolo. Uvanda na ndako ya Tshisekedi. Tshisekedi avait tous les Congolais et la terre du Congo. Bakoko na biso ba pese biloko wana. Ngai pe naza na bukoko. Nazali prince ya bakwanga. Moi je suis un initié. Moi j'étais la nuit 1h du matin, ba vandi singa na tombe. Ba pesinga Congo mobimba. Tu ne peux pas faire ces choses ici si tu n'es pas passé par ce que moi j'ai fait. Mais moi on m'a donné par mes ancêtres pour sauver le Congo. Ce qu'on avait donné à Kanana Tchongo, on m'a donné ça. Les Bakwanga m'ont donné ce pouvoir là. C'est mon Dieu au village. Le monde entier va connaître Congo na yo. Le monde entier va connaître village na yo. Mais il faut au landa lokolo ya Kanana. Il faut sauver Mboka, que vous n'allez jamais tribaliste. Il faut tonga Mboka ya Congo. Et puis, oya kotongela biso village oyo. C'est pourquoi même ceux qui va tous ba yaki na 1 milliard awa. Pour l'instant les biloko ya Chilombo wana na boyaki na benga na bango na Londres. Je ne peux pas vendre le Congo. Le ngai na kozwa mbongo ya moto pour na teka Congo. Maloba na ngai kubima lisusu te. Bokoyoke na ngai lisusu te. Nyonso naza nango lelo na yebi place nini euta. Euta na village na ngai. Euta na bakoko na ngai. Bakwanga. Oye ba pesaka nana, ba pesaka ngai. Mais moi j'ai deux pouvoirs. Le pouvoir de Dieu et le pouvoir de mes ancêtres, le pouvoir de la terre. Je vous avais dit que ceux qui m'appelaient Zaliko Kobela. Moi naza Kobela, to kobundela mabele. To bundeli mabele pendant 1 an. Na yibisaka baluba depuis janvier. Vous avez confié ngai, bokozongela ngai. Et fait comme kuna wana alobia. Aza muluba te. Vous savez combien de gens, et fait comme kuna za ko traîner simanaye, baza mingi. Les lots na zui par téléphone monde entier. Baluba nyonso bazongeli patriarche Tchakoti. Aujourd'hui, je suis le grand patriarche de Londres. Nazali sous ce patriarche comme grand patriarche de Londres. Baluba nyonso ndenge na yebisaka bango na janvier bokozongela ngai. Yebisa ngai lelo 1 an ya ngoyo. Yebisa ngai nani muluba azui pouvoir na pouvoir ya Chilombo. Oye muluba nommé à part baninga na ya ezana ngona ba présidence. Muluba nini azui pouvoir? Muluba nini azui mbongo ya pouvoir wana ya Chilombo? Muluba nini azui poste ya Chilombo? Sikoyo baluba babali kozongela ngai. Lobby na yokaki évêque Mukuna que je félicite beaucoup. À lobby Mukuna za muluba à lobby que tout ça qu'on se retrouver na iloko yote. Ça marche pas. Il faut tout sangana ba église nyonso ba la biso deal oy. Mais depuis janvier je vous ai dit que il faut tout le monde deal wana. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les lots Mukuna 1 an après quand même il s'est ressaisi. Azako senga deal wana. Biso nyonso ba congolais et ça devoir na biso ba religieux nyonso et ça devoir na biso pour tout le monde iloko wana. Qu'est-ce que ces gens ont signé qui fait que Chilombo n'a aucun pouvoir? Mais le problème ce n'est pas là. C'est pas un problème politique. C'est un problème spirituel. C'est pour cela qu'aujourd'hui naïe na kolinga koloba mingi spirituel que koloba politique aujourd'hui. Chilombo basala ye cérémonie. Ba pesier pouvoir il y a occultisme. C'est pourquoi Chilombo et tout ça qui naïe ou za koloba que non, to azako tout ça qui na langage moko. Chilombo za mwana to former. Na sina yebisa bino le na ça qui na Norvège pour na solo dana mukulu petit na Tshisekedi ou bien les 13 parlementaires naza ko tindra message à partir de Chilombo. Chilombo azaki mwana na biso. Chilombo yebisa papa na yo boy. Yebisa mama na yo boy. Chilombo lelo akomi président ndenge nini na dile ya butu basali cérémonie ya occultisme balungule manzaka balungule basuki batie mutakala on lui a fait tourner faire du n'importe quoi. Est-ce au kosala oui na kosala cérémonie ya ngoy ba uti na ye na cérémonie ba ko la saibino na ye na le jour ya azako prêter serment bomoni Joseph Kabila vandi wana azako seka ba Kagame ba Museveni basaliye Kagame na Kabila basaliye ba cérémonie na bango wana
L'air ils ont ça là, bah merci, merta. Moi je suis au Parlement suédois pour dire, écoutez, ces garçons-là, c'est notre fils, mais et le quoi les a écoutés. Le jour que lui prête serment, Ngaï n'a eu téléphone de la France. Il n'a pas eu avion pour nous à Londres. On a eu le Parlement suédois. Baza koye bisangai que non, moi na yo asali crise. Moi na yo asali crise, j'ai dit quelle crise, quel moine? Chilombo na yo. Mutaza ko benga ngai sana Kinshasa baza na Chilombo. Ni mwana na yo asali crise awo. Azlobi makamu mususu awa mutu moko comprendre te. Merci, merta, gna. Et Chilombo a fait 2-3 jours, il était en difficulté de santé. Balinga iba évacuer boy. Et ça là qui biloko wana occultisme wana ya batusi pour ba dominer mabele ya Congo. Ba pesa biso c'est que nous appelons en Chiluba chifoyeba. Masque. Chilombo oyo mwana Tshisekedi otozaki na ye, wa ezaki na logique na biso wana, mwana oyo to format wana des années. Le jour là akoma mutu mususu. Akoma masque, akoma monstre. Ba pesier loko et lesquels liés. C'est pour cela que vous voyez, Bazako Boumabatu, il n'est pas là. Bazako Yiba Bambongo, Batouana, il n'est pas là. Bazako Lobaboy, il n'est pas là. Mouzito a fait la déclaration. Vous voyez, tu vous parlez? Non, c'est Kamel qui répond. Il n'est pas là pour l'intérêt du Congo. Et ça dit, Tchifoueba, Tchintuntu, Bapèche Bisson. Par les tous pour pas dominer Bissot. Et c'est une affaire spirituelle. C'est quoi ils ont dépendre de yété. Qui ont commis enveloppe. A commis esclave, il y a batouana. Il y a pouvoir spirituel na bangoana. Il y a qu'on dominer Congo complètement. Est-ce qu'on consa là oui, kota ao. Ba kotisi, ba salié biloko. Kabila, Kagame, de tous les groupes là, bazala ki wana, pe baza ko filmer yé. Batekali na film wana. Kabunda a vu le film à Kigali. Où Kabunda Bima a yebi sa peuple. Qu'est-ce qu'on lui a dit à Kigali par Kagame? Pourquoi il ne parle pas? À Zongi na parlement, Bakitisie va pouvoir. Chilombo, le Konaza Chintuntu, ce qui a signé ministre Aboy. Et il ne peut pas chasser ces ministres-là. Il est envoûté. Il est dans l'envoûtement total Yabatousi. Donc en envoûtant Chilombo, Bapesi Biso Lokola, Chintuntu, hein? Donc nous voyons une personne humaine, mais il n'est pas lui. C'est une autre personne. Lui-même ne comprend pas ce qu'il fait. Mais Biso Tozako, il n'y a rien là. Nous sommes dans une affaire, il y a occultisme, il y a Batousi. Joseph Kabila bazako tala biso bazako seka biso siko Joseph Obandi koya raïsi donc bayebi que ce n'est plus moi na Tshisekedi on l'appelle Félix Tshisekedi pour nous ridiculiser pour se moquer des Congolais basi kombo ya Tshisekedi bambi sikoyo Félix Tshisekedi. Donc, Moussala Nyoso, IDP, c'est ça, 37 ans, avec Tshisekedi et les 13 parlementaires, qui y a un envoûtement, si quoi, là, ici, il y a combo à Tshisekedi, pour pas sakana sikoyo, nabiso. Mboka mubimba ya Congo. Les lonzamba yebisinga ikeno, avant okende kosenga, pasteur. Parce que Chilombo, il faut qu'on le libère. Les devoirs patriotiques, il ne faut plus se moquer de lui, l'insulter, non. Il faut même pas. Des gens qui vont libérer Chilombo, les alibis sont critiquer sérieusement. Oui, parce que ça, béton, parce qu'on enfoncer sérieusement. Il y a un mot qu'on a quatre naïe, à yébi que battu le col de Bachakudia, n'y a pas tout à libérer Ghana, on a mis Oyo. On a démon dans l'esprit démoniaque Oyo. Chilombo est dans l'esprit démoniaque. C'est pourquoi vous avez commandé les lois qui n'est pas un pasteur boy. Il y a un mot qui souffrir nango. Les lois qui n'est pas les lois où nous avons le barazan en Kamba. Donc il cherche comment se libérer seul, mais c'est impossible. Il faut qu'il y ait un mot
aloba yango abengisa basali ya nzambe le vrai pasteur le vrai bato oyo baza na nguya ya nzambe mpo babunda na eloko wana naza koya na message spirituel na makambo politike totika lere boza koloba beton yaka eza kosenfonce eloko wana eza kotelemela ye wana baza kosepela parce que boza koenfonce ye mais lere tyakuta aza kokritike ye aza kose réveiller mais baluba wana baza koya baza kofinga tyakuta mais baza ko mulimu wana eza kotinda bango sikoyo baya kofinga ngai babloke biso bon bandeko nazo oblige ya kolongola yango na basi boyoki bandeko obalandaka nga bayebi boutaki koyoka video moko eutaki koleka na lobai na bino mokolo bakolakisa bino video oyo bandaki kokanga Tshilombo ntango na osala kopase ye pouvoir baluba bakokanga monoko na banzi boyebi video yango banimero yango eza mosika te eza mosika te na baki mokolo bakolakisa bino video wana baluba bakoloba susu te parce que nzambe oyo na bondelaka alakisa yenga nyonso oyo basala Tshilombo naza na mutu yango nayebisaki bino me nake mosika te tala baluba bandi koloba bango moko naloba na bino ke Tshilombo akotravaille te Tshilombo akosala rien biloko nyonso naloba na bavideo wana yango lelo bandi kobima bandeko na ngai. Je ne suis pas n'importe qui. Na lobaka l'air nyonso ba pasteur neti nga na poto toza 3T. Na France 3T. Tango naza ko loba nzambe alobi loba. Siko tala makambo nyonso nazo lobaka yango ezobima wana. Lelo bazo loba baluka ba pasteur makasi pour ba bondela pona Tshilombo parce que ce n'est plus Tshilombo que vous avez connu mais celui-là c'est un démon. Bandeko eza mawa. Tango bazozwa Tshilombo bazokende na Nairobi tango bazokende pona élection ngana sina mona na bien abebi bibalu bazo comprendre rien. Malheur à ceux qui comprennent vraiment à retard. Bana nzambe chers patriotes nzambe apambola bino panza video yo soko za congolais ozwi video oyo panza yango ndeko na ngai nzambe akopambola yo au peuple congolais ba vérité na ba conseiller ya Tshilombo nyonso balanda yango. Merci bandeko na nga ezalaki le révérend Jacques Dinabanza mobundeli ya mboka. Merci beaucoup.